Zambe ya
Tata mwana pe tata molimo santo tata mokonzi ya bule pe nzambe na biso tata molimo santo biso bana na yo bapanzisango ya lingomba na yo pe mokili movimba toye liboso na yo yambo pona kotonda yo na tina ete obateli biso mobu movimba wa 2021 papa kokoma na biso na mobu oyo ezali na biso penza miracle pote soki loboko na yo te mopepe mozingaki mokili movimba bokono ndenge na ndenge oyingisi mokili movimba mingi tozangaki elikia ete tokoma na mobu to mokolo mwa lelo nzambe na biso tike tokumisama na mokolo mwa lelo papa makambo minene olakisi biso osalisi biso na mobu mwa 2021 komona barealisation minene kokokisa mibukama na yo ya lingomba na yo pe kokokisa mibutuku sambo ya oya yo nzambe na biso na bevenema yango opesi biso penza ya koleka opamoli biso obonzeli biso kimia pe olobi olimisi mabe na biso to moni bakomplissement ya makambo ndenge na ndenge lolenge ya prophétie na yo ya 1921 oete bandeko na biso bakendaki batekamaki kuna na États-Unis bakozela kozonga tomone échantillon oyo baye lokola banongi nzambe na biso ya solo mingi ezali akosala nde nzambe na biso tosengi na yo okanisa biso tango nyonso pesa biso mayele pe bwanya
Pote biso bapanzi sango to koka komema mokumba opesa biso en tant que disciple na yo ete tozala baye wana o tokokoma 3e testament to tokopanza sango na yo tata molimo santo tosengi mapamboli ezala kati na biso pe baye nyonso oyo ya lingomba tokoki kosukisa maloba ma biso te soki to profiter na eleko te lokola bato ya yambo bayi kokutana na yo na ebandeli ya mobu po totombela yo nzambe na biso mobu molamu na yo na baconseiller direct pe bamama na biso tika ete posa na yo ete oyo mibu nyonso tomataka tosukisaka mobu pe tobandaka mobu na yo ekokisama pe tozwa oyo ya kokende kosalela nzambe na biso soki tosengi mingi yo nde osoyebaki baposa na biso nyonso kokisa biso baposa yango kimia na yo ezala okati na biso pe nyonso ebongiseli mpo na biso bonze na biso yango na kombo tata mwana pe tata molimo santo bapanzi sango oye bapanzi sango oye bonne année bonne année bonne année to sisi bona komba tata mwana pe tata molimo santo presse oye presse oye sona lubi presse ki ratel ki bozabino selo komoko mokonzi azabo moko lingomba bo moko tata bo moko pona me bakanjeta impere ya mwana zongi na likansi wana baninga pona nga eze sengo parce que le tobandi musalo tsaka bishimi bali tsoko bunda otia kamera bipai na gauche otia enregistrer na kingo photo epai ka bishimi bali na papa bobe ya sakendeki na ye kuna pa tokendaka papa zakolo babiso musalo ekokoma munene ba kamera ekokoma ebele ba photo ekoma ebele lelo mona nje eloko na tozali kosenga nde bomoko bokabwani ezala te papa simoki mba okangane azana bokabwani ye azako yamba biso banso tolanda ndakisa na ye mpote musala mango mokene liboso oyo ezali ebandeli tozali komona mo ezo ya liboso ndenge moko azalo bango eze ebele soki tosimbani solo musala ngo ekozala ya kitoko lelo na mize kuna musala eza kuna mingi bapano eza kuna banani ya banani kasi bapanzi sango te bati bapano wana eza bongo te malamu nde topesa ndakisa bisika nyonso tozali bokaboni ezala te esika nyonso tozali bayeba te ko nde preski o nde ratelki te eloko moko soso azalaka na baestoma boni azalaka na oka moko biso ozali basoso ya tata molimo mosanto tokozala na bokaboni te totambola ndenge azali kotinda biso po mosala mwango mokende liboso eza boye te napesi na papa de la ville po nga nazali tala kaka retraité nan j'étais un père papa de la ville zwa mosala na Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Bapanzi sango oye! Bapanzi sango oye! Bapanzi sango oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa
Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo Nzambe na biso Papa Simon Kimbangu Kiangani tokozwa yo ngonga molaite bana na yo bapanzi sango bangoyo tomonani moke kasi eloko oyo ozoko zongelaka yango tango nyonso soki bana na yo baye ete zero nde ezalaka mabe metango tomonani moko mibale esengo ya yo Nzambe na biso ekokani preski oye yango wana papa ya liboso topesi yo merci na ndenge obateli biso na 2021 mbula oyo makanisi ya mabe mpo na biso bana ezalaki mingi kasi yo moko bundeli biso ti olongisi biso tokoti na mobu ya sika ndenge obateli biso na 2021 elikia ezali ke okobatela biso lolenge yoko na 2022 pe toye kosouete yo bon anniversaire, bonne fête, bonne année kobanda yo moko ba conseiller pe ba conseiller direct na yo bandeko na biso bana ba mama na ba mbuta nyonso ya lingomba toye kosouete bino bonne fête banzoto na bino ya molimo elata oyo ya mosoni po ete bo continue komema biso tina suka papa mbula tokoti tokolakisa yo nini eloko moko kaka tozali kotala na mbula yango ba 30 ans 17 mars 1992 17 mars 2022 30 ans uta papa Nkuluntu atika biso or 30 ans ya papa Simon Kimbangu tango ekokaki directement le 4 abimina ya lobi na kozonga lisusu na boloko te 8 juillet 1992 8 juillet 2022 30 ans ya yo papa Mfumu Longo na nzoto na yo ya mibale ya papa Diangenda Kuntima 12 septembre 1992 biso bana tosenga ki bolimbisi epa ya batata na biso na ba mama na biso na mbula oyo 30 ans le 3 octobre 1992 ba mama basenga ki biso bana na batata na biso bolimbisi le 12 octobre biso batata tosenga ki bolimbisi epa ya bana na biso na ba mama mbula oyo 30 ans na kabakata ya 30 ans oyo ya le 24 décembre 1992 oyo yo tata Molimo Santo o accompagner ki biso yo moko olatisaki elongo na biso yo konzambe na mabenini oyo yo osalaki me lokola ozali mosikoli yo moko omitiaki na saki po ete omemisa biso ekolozo na mbula oyo 30 ans ekoki sima ya 30 ans papa likambo nini obongiseli biso koumela lisusu te biso pasi eleki kasi eliki ezali ndenge le 4 octobre ozongisaki vunga na kotika ndako ya boloko biso pe eliki ezali
2023 toko vivre makambo mosusu ne papa toko noka lokola mbula te topesi kaka merci pe bonne fête epai yo tata mokeli okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo nzambe to tata mwana velela tokulombele wa bakafulu wasikirikisa bana bako Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Bapanzi sango oye. Bapanzi sango oye. Bapanzi sango oye. Eunui. Embazie. Bilungu biakului. Yangalala. Esengo bi esengo te. Kiese voga kiese kui. Sai voga sai kui. Bonane. 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 Merci na komba tata mwana pe tata molimo santo tozala na sengo. Ba papa wazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli. Oyo ezali 4e génération. Kolo Yesu alobelaka yango. Papa Kimbango alobelaki yango. Batata bayebisaki biso. Tozala makasi na mabondeli. Tosimba bolingo mibeko pe misala. Mokili ekoningana. Yango bapesaki biso libondeli ya le 6 avril. Tosimba musala. Est-ce que musala ya pamba ezalaka? Ezalaka te. Yango ndi bakotangela biso. Oyo bino bosalaka. Makambo ezali komonana. Kuwela na ezali. Bitumba ezali. Botami tata moko mama moko mebo koyokana te. Kamwa ndenge na ndenge ba papa bazala balobaki. Koya ya mwana moto ekomi nini? Pene. Me bino ndi boya na makasi. Bino soki bolobi likambo. Mokili mobimba bayokia. Bino ndi bokotia kimia. Bongo bebo yango te. Maloba nyonso. Ba papa bazaki koloba. Meme loba mana 21. Eze pa na bino. Biso soki tokolukango tokolukelanga na maboka banani. Ya bino. Panzi sango. Ngana za pre. Oyo ezali ke ba papa balobaki te. Oyo lobi nkamba, oyo komona na nkamba. Mokili mobimba fo balanda yango. Bayoka yango. Alobaka be alobaka te. Tuko kokisa biloko wana to kokisa te. E bandi deja. Monde fo balanda bayoka. Kamba alobi nini. Poe bimba banani bako bimisa. Osepeli we osepeli. To négligé te. Suki olingi komona bango misatu. Sika bango bazali. To sa maloba. To sa misala na bango. Kosangisa. Kasi kopanza te. Ezaka bongo be bongo te. Ngai na ndimaka nanga oya kopesanga conseil ya bien. Toyokani? Ngai na sepelaka pingi. Oyo na conseil ya malamu tokosaila. Me oyo mabe na koboya na ngai. Tosala mosala bien. Nzambe soki asepeli tokozwa nini?
kamba monene nde yango wana kola boye boye encore toye kobanda lelo mokolo ya liboso ya 2022 bino nde bozwi maso alors encore Nathalie, mais peut-être que vous avez un bon côté, mais si c'est du lobby, vous savez qui. Le lobby, vous savez là. Les amis, les amis. Oh, tu as tout nan. $10 nanga les amis. Vous pensez qui est? Bon, il n'y a pas de chose là. Ceux qui n'ont tongo, ceux qui n'ont pas ceux qui n'ont l'air nini. Presque élection. Eza kotonda na kati. Ah. Dazo zelango alors. Pona bongo tosimba musala oyo makasi. Pour battu soki bayoki te pourquoi? Pona nini bake wapi basali nini? Mais soki monde alandi lobi. Ah. Nazo sentir yango. Mingi bazonga sima. Metango bazoyoka bino bande kozonga. Bino bazozonga saba. Même nous avons battu belé nous avons yamba. Mais la bosse n'a pas eu kabinote. Ma bête mala. Voilà. Il ne peut pas avoir point na onyo sur vos salles. Kala ezaki ndenge mususu ndenge na lobaki lobi. Même koka mutu photo. Faut bâtir un lamba et va kange. Les deux à la gaga. Ça va souster. M'patan tatou ok. Makamuya kala. Parce que je suis très télémi. Bati charger ba koni. Ba charger makala de démarrer. Ezaki bongo hein? Si quoi tirer la bongo? Changement. Pas tant de yazawan. Donc, quand on a yé la qui est n'attend au bazalak. Alors, voilà. Nous sommes là, changement et l'oba minankama na minute wana et que mon kil mobile. Batupe, basa kolanda. Si quoi comme il a biso, quand maro ezali wapi. Batu wale lukabe wale lukabe. Voilà. Tant bazo ko lukango atabo lexi bango bisengo na kishasa. Tina na ngote. Susi na bango nini? Voilà. Voilà. Siko ba musu tango ba ya ba komona pino ba papa. Kala wana bozola ki wapi? Oh, biso to luba kana biso. Autant on est comme qui bon téléphone et ainsi. Phonie. Là-bas phonie et longue dès que papa loba kana que même aux anazamba yoka téléphone. Makamoni oswana nzambe za kolakisa. Ba loba ki lisusu ke o nous son kamba ko loba ko sala na mukolo wana ikesango. Ezo panzala bien, ezo panzala te. Bana bazo sa musala. Vous allez sengote. Ata siku bazo tinde. Yoka bango. Bon, mon ni bagangi alors.
Lilombe. Succès ne yangwana. Maloba papa. Oye la suke o baloba ki. Et salami bi et salamite. Et mon année bi et mon année. Et c'est moi bi et c'est moi te. Est-ce que bozo ki ma lisusu ndenge bozo ki makala? Boki ma lisusu te. Exemple yango, hein? D'accord. Oh, bah, tika biso problème exact. Oh, pe baza malade, ça problème te. Biso toza banzoto bien, toza insakate. Toyokani, hein? Na sidisi boyana komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Bapanzi sango ye. Toyoki to toyoki te. Tokotosa o tokotosa te. Tobongisa maboko, totonda malendisi ya Yawe, okombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Okombo ya tata ya mwana tata molimo santo. Sambieto sindika bana bako musa. Tobondela. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Bobate la kibiso na butu, bobate la biso pe na moi. Lelo eza le premier janvier o yelaksike to côté na 2022 e bandeli. To sengeni ma pamboli ya libele za na biso. Longola la biso ba malade o ezali kotungisa biso mingi. Mokili mobimba to komi malade na malade. Nzoto ya maladi esalaka te, nzoto ya kimia yango esalaka misala. Biso toyebi malamu awa na nkamba. Kolo Yesu na papa kimbangu bokangaki likambo ya kobikisa loposo mwindo. Bomonaki te mpasi ya moto mwindo ewumeli ntango molai. Boloko nango 4400 ans ya boloko ya moto mwindo. Bino boyaki korekipere biso. Kolo Yesu alobinga na kei wana koya kosala ya mingi ya koleka. Monanaka le 6 avril 1921 papa kimbangu bandaki misala na yo ya kobikisa bato maladi ana nkamba. Osalaki makamu ya ndenge na ndenge. 2021 100 ans ya lingomba oyo ezali ke biso bandimi totongi mize yo tata nzambe osepeli biso tozwi mapamboli yango toye kozwa nguya ya sika bokasi ya sika ya kosala ya mosala yo tata nzambe mosala na bino ekende mokili mobimba epanza na sango ya malamu lobiko emona na kati na biso nyonso yango tozosenga mpe maladi oyo eza na kisi te bafrontiere ekangami tokomi na bavaccin pasi wana nde tozomona longola maladi yango otinda yango esika bato bazali te mapamboli mona tozali kosila salisa moto nyonso eza na bapasi wana tolingi tobanda programe ya monene ya kokota ndako ya nzambe ya koyoka matei epesa biso makasi toyembe mpe banzembo eza mabondele kobondela mbala mibale mosusu ezali kosenga nde tozali kosenga na mpasi toza nango mosusu ezali mpona kokumisa yo tata nzambe mosusu ezali tozosenga bolimbisi na mabe tosalaka yango tolobi pesa biso mokolo ya lelo mapamboli ezala kati na biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen loyendaki ya mbote Mbote Balandia Radio et Télévision Kimbanguiste, le 1er janvier, journée internationale, il y a un journaliste Kimbanguiste, de Tokutani Bongo Namboka Nkamba et Luselemi, et Sika Wapi o Sangisi, un journaliste o Bauti, pays, différents pays, Namboka Nkamba et Luselemi. Toti Kolanda, Oto Bengaka, message, il y a Papa Simon Kimbango Kiangan, recommandation na Oya Sali. Paya ba journaliste kimbanguiste partout na katia mokili mobimba nde na minutes auto tikibino
tokoka kolanda extrait ya culte ndenge yango ekolekela na kati ya mboka Nkamba Yerusalem. Tobondela Okwako kosunga leposolo indo okwako lokota biso komisa biso bato na yango tata moko na boko oyo afuka mikati oyo esika azali na baneli oyo ezali kotumisa ye papa solution ezali lobele yo okombo ya Nzambe tata mwana mpe tata molimo mosantu tokosengelaka maso amen. Otonda Nzambe bakoko na biso nani ayebaka tokokoma boye tala nanu esika touti bandimi tobatela mibeko aleluya sanzola kolo talesembo esi ebelemi. Alléluia, Sanzola Kolo, Talesembo esi ebelemi, tala nanu bakoko na biso, nani ayebaka tokokoma boye, tala nanu esika touti, bandimi tobatela mibeko. Genèse 1, Zoa 26e verset, kita otala secret wana. Tina nini biso tozali kozwa etumbu. Tozali kozwa etumbu pona nini? Tozozwa etumbu pona nini? Tata lobi ete to linga moninga na biso. Oya koyinaka tata Nzambe. Oyini ngai oyini tata Nzambe. Pwete na Genèse alobi to sala moto na lolenge na biso. Ça veut dire asala ki biso lokola ye. Soki yo zo linga moninga lote to yini ye. Ça veut dire elingi ko lakisa na biso eto lini tata Nzambe. Na tango ko kitisa mabe oya laki awa ekozwa yo na bana na yo. Bana ya bana na yo. Ti na suka wana. Ba génération esili ba tata ba mama mais ekomi kobota yo bali na yo libalo senga ki na pasi okomi kobota oboti ya liboso aye na pasi ya liboso na pa boti aye na pasi o wana kuna pa boti génération na bana na yo ekomi ya pasi ba tata ba mama tala ngambo tozali komi lukela tata Nzambe alobi ete ko sambele ke côté lobi enga kuna sambela kango te ozwi raison très bien ko fuka melaka bango te olobi nga kutu na fuka melaka te bambiku dina kenda ka kutu te nemi géré oui très bien mais tango alobi ete to sala moto na lolenge na ye
ça veut dire yo moto aza pembe na yo asalemi na lolenge na tata nzambe. So tango inie tango nzambe azotala bato balingaka ete o bazotilaka bato ba poison bazokufa bambaso malade ebele na molongo na tango azokitisa mabe yo pozwi bana na o babotami bien minene bambinga ndeti bana Israel basa kitoko me baye kozwe tumbu ya yo tata oyo salaki na yo kozalaki diba na ba association ya pamba. Siko oyo batata na biso basalaki bakotaka bamakelemba bamama na biso bakoko na biso bango pe bazana ba souffrance na bango to bazana bilaka na bango ya mabe. Siko yo tango ye obakisi ya yo wana siko yo soko za mwana mibale to koko ozwi bango souffrance na bango kote esile pa ya bana nao yo po bakisi lisusu. Tala bakalikili wana ya tata toyebaka te. Mais tant que tata nzamba moto akufi ye papa lobi oui moto akei vert quand lobi vert au sepeli ndeko langa mama langa ke vert où vert où o tata mo santo aloba parce que yo zo bebisa o sali mabe et si akiti cela qui yo passe yo ye barate et si akiti cela qui yo passe yango moni to beti sete makasi ba tata ba mama to e ba ete tata nzambe oyo akosambela ke kweko akendaka na bambikudi oyo asalaka babeko na bandako oyo asalaka bamakambo nzambe alingaka te bokitani na mabe ezalaka epai na yo ozali moto na souffrance ozali moto oyo nzambe apesa deja etumbu tozala ekenge toyaka na église nde nzembo oyembelaki biso mpona kozala na esengo eno mpona toluka tosala bamasanga ya mabe eno mpo tobundisaka tata molimo santu na baevre na ye soki tozokende nzela wana tata mama se kozosala eloko te alors yo moto oza pembe na moto wana zala nde ekenge na ndenge Matayi aye koyebisa biso. Matayi azalaki moyuda. Matayi azalaki moyuda batata ba mama. Komone mosusu ezalaki Levi. Libota ya banganga nzambe to libota na bana to basali ya tata nzambe. Tata na ye komone ezalaki Alafai. Nde tobi na mboka na Kapelaum na libota oyo ya Balevi. Ya solo batata ba mama Matayi abiangamaki epai ya Nkolo Yesu Masiya po ete ye azala moyekoli na ye. Me ye azalaki ne mokongoli mpako abosanaki azali na elembo na tata nzambe to aza na libota na tata nzambe. Me na vi na pasi nde tozali boyo boyi kosalela tata nzambe okimi okei kokota na bisika mosusu nde Matayi azalaki ake kokongola mpako. Me Nkolo Yesu Masiya ye Nkolo Yesu Masiya ye alobi te yaka tozala na elongo ozala moyekoli na ngai. Ya solo lokola azwaki mateyi epai ya Nkolo batata ba mama ayaki kokoma mikanda akomaki kaka sango moko malamu wana tomonaka ya Matayi. Akomeli pe bandeko na ye akomeli yango pe na munoko na bango. Ndeti lelo biso tozali koteya munoko na biso po ete tobongwana. Na nzela oyo biso tozwaki ya 5 chapitre 5 43-48 ezali kolobela biso nini batata ba mama. Tata nzambe aza na posa biso tobika. Mais soki tokobika te ekozala be faute na biso batata ba mama esengeli tososola. Soki tokososola te ekozala faute na biso tolandaka esengo te tata azali kokumisa biso oye yebaka na nsima makambo nyonso pasi ezali. Pasi
parce que ceux qui tozali ko comprendre tata nzambe te tozali ko sala kako ezali posa na biso na mutema pase koya yango tobi Matthieu 5 yoka malobo elobaki kuna na Matthieu 5 tata nzambe azali ko loba nini na Matthieu 5 obiso totangaki na 40 5, 43 à 48 ezali ko talisa biso ete oui tango akala ezalaki balobi ete boyoka ete balobaki ete banguna na bino esengeli boyina bango ngai kolo na ye koyebisa bino ete bolingaka bango kolo aye kozongisa biso na mayeli toyeba ete na Genèse 1 26e verset qui na 29 tata lobaki to sala batu na lolenge na bango ba misato bakangani basali batu ndenge bango bazalaki mais yo awa na Matthieu balobi ete yo kangi loba te biso monguna na ngai oto solaka te aza monguna na ngai mais awa balobi ete monguna na yo linga ye Pwete soko lingi moto azali ko sala oto banguna na bino yebaka bozali ko sala ndenge tata nzambe alingaka kasi batata ba mama soki biso toza distrait na kokotaka kaka na likambo ya bokabwani tozo kende tina kokufa nde Psaume 90 azali koloba na biso Psaume 90 7e verset ozo kita na 14e tata nzamba alobi nini mikolo na biso ezali kokende muke na suka tango kuto komi na 70 ans faut sepela mais na 70 soko komi wana ezali kaka na tango na passe nzoto passe mais na tango esengeli to profiter linga monguna na yo sala ndenge nzambe azali kotinda na biso sala ndenge nzambe azali kotinda na biso ndenge nini tokoki kozala soki bopesaka kaka mbote plus loin alobi soki bokopesaka kaka mbote na bato bozaka bakamarade po ye ye apesanga mosala lelo na asala grâce a ye gentil kokende kotikelaka ye biloko na ndako tata alobi mais bozosala kaka ndenge moko wana bato ya libanda boza bakristo te mais zala nde malamu na moto nyonso na lingomba po lingomba ekende liboso baevre ya papa Simon Kimbangu ezala na elonga esengeli biso tozala na bomoko olingi moninga na yo mission ya makasi pa ya tata nzambe yango wana alobi ete mais bino bozopesa na aka mbote bino na bino te bosali mabe bozosalaka ndeti bato ya libanda soki bosali bongo bosangani na bomoko boyeba ete ngai na kozala na kati na bino yango tata Mwambanza azali koloba ete tozala lokola bapoile ya mbwa tozolala esika moko tozolamuka esika moko voilà mission na biso lelo bakimbangise lelo bapanzisango badisciple ya Molimo Santo esenge tozala ndeti bamika ya mbwa bapoile ya mbwa ezolala etelema esika moko mais soki tozalaka distrait lobi bako tokokweya na etumbu na ye toloba te po ete tozokwamaka mpo na ye tokosalelaka mpo na ye na wumeli awa mpo na ye eloko te soki ozali kosala oyo ye azoloba awa te se fini batata bamama okozwa etumbu Thank you.
maloba ya biso bapanzi sango ya lingomba kimbangiste na milulu ya 13e édition ya rencontre internationale ya famille communicationnelle ya mboka na mboka nkamba Yerusalemu ya sika. Tata mokonzi abule ba tata pe ba mama conseiller direct ya tata mokonzi abule ba tata ba mama pe ba ndeko na biso ba kimbangisto okombo ya tata mwana pe tata molimo santo biso bana na bino bapanzi sango ya lingomba kimbangiste ya mokili mobimba na lisanga monene ebengami presse information kimbangiste preski pe radio télévision kimbangiste ratelki tozongisi matondi mingi na tata nzambe kolo yesu pe tata molimo santo na ndenge bobateli biso mpe bopesi biso makasi ya komata omboka nkamba Yerusalemu ya sika pona kosanjola tata nzambe na milulu na biso ya mbala ya zomi na misato na bongo totombeli bino banso mobu malamu ya 2022. Tata mokonzi abule opesaki biso lotomo bapanzi sango ya lingomba mobimba preski na ratelki kobanda 2006 ya kosilisaka mobu ya kala pe to bandaka mobu ya sika elongo na yo moko tata molimo santo tata Simo Kimbangu Kyangani. Na yango tomoni ete bolingo pe mawa na yo epai na biso bana na yo na mobu oyo ya centenaire ya ebandeli ya mosala na ya yo donc du 6 avril 2021 au 6 avril 2021 du 6 avril 1921 au 6 avril 2021 eleki monene pamba te na mokolo ya le 12 octobre 2021 olimbisaki biso bana na yo kati na mokili mobimba na babemanso oyo tosala elembo emonanaki kati na biso onokisaki mbula osokolaki biso pe osengi na biso tolongola molato ya kala tolata molato ya sika biso bana na yo pe basali na yo bapanzi sango tolimbisamaki elongo lokola olimbisaki biso tata Simo Kimbangu Kyangani totondi yo botondi tata mokonzi abule na bongo toye epai na yo tata tomikitisi liboso na yo sala na biso lolenge kani elingi yo pesa biso bwania pe mayele pamba te bobangi bwa nzambe ezali ebandeli ya mayele pesa biso mapamboli na mabota na biso pe kimia na mokili mobimba maladi pe mikakatano ya ndenge na ndenge ekende mosika pamba te mingi bakota na bandako pona yango tosalela maye oyo yo olingi kasi oyo biso tolingi te tata mokonzi abule na sima ya kolekisa milulu minene ya centenaire ya lingomba elika ezali ete okobosa na bana presse to mongongo na yo te na kotombola misala na yango ndakisa boyokani kati na biso ko bakisela presse na yo bisaleli ya sika ko fungola banzela pona bana babakisa mayele ya misala ko fungola banzela pona bana na yo bazala na bozwi pona batombola misala pe batonga lingomba na yo ya suka tosengi lisusu tata molimo santo tata Simo Kimbangu Kyangani mongongo na yo pe misala na yo elekaka na Canal Plus pe ba presse nyonso oyo elongo bami na lingomba na biso tata mokonzi abule ba tata pe ba mama conseiller direct ya tata mokonzi abule ba tata pe ba mama bandeko
Pona kosukisa biso bana na bino bapanzi sango ya lingomba ya mokili mobimba totombeli bino mobu molamu ya 2022 okombo ya tata ya mwana pe ya molimo santo. Amen.
Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wasilitu yeundwa dia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu seye mwane mwanda velela. Amen. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo dolanda ki mateye na biso tata pasteur mutateya ki biso abandelaki na banzemba bayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela po mokolo wana tobika. Tata Nzambe akomisi biso na mbu ya sika 2022 0 oyo tozwaki makasi toyaki awa kozongisa merci mpe ndako sika bato bazalaki basengaki mingi. Tozalaki na batata na biso baza koloba na biso ete towelela nano bokonzi ya likolo oyo etikali Nzambe ye moko akopesa. Tobengami bandimi tolandi nkolo Yesu na tata Simon Kimbangu. Mbula eleki ya 2021 na bambula nyonso oti koleka tomonaki oyo tomonaki toyokaki oyo toyokaki tosalaki mpe oyo tokaki kosala. Mingi mpe bazalaki bakota na 2022 Nzambe asili kubenga bango. Bazalaki mpe kozala bilaka me kola basalelaki tata Nzambe oyo balongaki baza na bisengo. Biso mpe toza kozala bilaka me tata Nzambe kosepela. Nzambe akosaka te oyo nyonso alakaki biso kino ekosalama. Biso tozala makasi na bolingo mibeko mpe misala tobengama bana botosi mpo mona mpe bisengo. Ata okufi oyebi ke Nzambe akosala makambo na ye bomoi ekozala na yo na ndenge bayekoli ya nkolo Yesu batunaka. Totiki bandako totiki bafamille tolandi yo nkolo Yesu okofuta biso nini. Ye alobi na kopesa bino bomoi ya seko yango nde tozelaka biso nyonso esalama. Na biso toza bomoi na oyo bakufa bomoi ya seko. Pongi ya 3 jours oloni nguba ya malamu ekobota, oloni nguba ya mabe ekelibela. Bino bato bosambelaka bozwaka nini? Lifuti nini? Oya mokili te, oya molimo ya tata Nzambe. Salela musala na ye na solo de lobiko ekomona na kati na yo. Ndenge toyembaka nzembo silwa Nzambe na ebandeli ya mabondeli tina ezali. Ane oyo apesi biso ya 2022 tozala kaka makasi na makambo ya ye tata Nzambe na misala na ye. Biso toyebi ke tosengaka bolimisi lisumu ya Adam et Eve. Biso nde tosalaka yango. Bapapa balobi
kola bosengi lisumu oyo Adama Eve basalaki totala liboso toza kokende makambo ekomonana ekosalama biso totelemeli kaka wana nde yango wana kola lelo oyo ebengami bonane tobandi ane ya sika eza na biso mapamboli eza na biso mpe na bolingo mibeko mpe misala tolonga etumba oyo toza na yango bamaladi elonga kati na biso misala efungwama esengo ezala kati na biso kimi ezala na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Pika twakubika moko twatonda lusia musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Des apprenants du Centre de formation professionnelle de Ghana, CFPN, à l'occasion de la remise des certificats de fin de formation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À sa divinité,
Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. À mon cher papa conseiller direct et maman conseillère directe. Au révérend directeur des cabinets du chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Au révérend représentant légaux premiers et deuxièmes suppléants, ainsi que tous les autres membres du collège. À mon cher papa et chère maman, à tous les invités présents ici, en vos titres et qualités. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous, apprenant au centre de formation professionnelle d'Nkamba, CFPN en cycle, situé au sud de Kambiabola, venons auprès de votre divinité vous remercier de votre amour envers nous, habitants d'Nkamba, et particulièrement nous, apprenants du distant. Dans le cantique ci-après, je cite, faites-moi confiance. Vous nous avez dit, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Fin de citation. Pour pouvoir diriger, il faut être préparé. C'est ce que vous avez envisagé en créant le centre de formation professionnelle de Nkamba qui est appelé à nous délivrer nos certificats de fin de série de formation que nous aurons l'insigne honneur de recevoir entre vos mains saintes. C'est depuis quelque temps, à cause de certaines incompréhensions, nos promotions ont été perturbées. Mais, par votre grâce, nous voici à la fin de notre formation, raison pour laquelle nous nous inclinons devant votre divinité pour vous dire merci, merci et grand merci, Papa. Les apprenants se trouvant devant vous viennent de 3 filières. 1. 17 candidats sur 20 en coupe et couture. 2. 26 candidats sur tendé en pâtisserie. 3. Une candidate en hôtellerie. Notre souhait est de voir les connaissances acquises être mises en pratique dans nos formations aux hôtelières et restaurants. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour demander aux parents d'envoyer leurs enfants dans notre centre pour bénéficier de la formation professionnelle, car, outre les filières citées ci haut, les centres de formation professionnelle d'Nkamba organisent d'autres filières telles que l'alphabétisation, l'informatique bureautique, l'auto-école, l'apprentissage de langues telles que le kitongo, le français, l'anglais et le portugais. Au moment où nous sommes en train de quitter, nos frères et sœurs de coupe et couture ainsi que ceux de la pâtisserie ont déjà commencé la 3e promotion. Nous invitons ainsi ceux des autres filières de leur emboîter le pas. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chers dignitaires de l'Église, chers invités, avant de terminer, en signe de reconnaissance au bienfait de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous invitons les apprenants de coupe et couture de présenter le fruit de leur formation. Aux uns et aux autres, nous demandons une pluie de bénédictions pour répandre votre œuvre partout où ils seront appelés à travailler. Pour terminer, nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour présenter bonne et heureuse année 2022. Ainsi, voudriez-vous accepter cette gerbe de fleurs en signe de reconnaissance à votre divinité. CFPN Oye! Oye! CFPN Oye! Oye! CFPN Oye! 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 Centre de formation professionnelle de Nkamba. Kandiabola Oye! Oye! Kandiabola Oye! Oye! Kandiabola Oye! 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 Kandiabola Yasue.
Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! 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 Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mandavera, Wale Bizola, Kaka Elaka, Yani Kaka, Yani Kaka, Yani Kaka! Nous vous remercions. Mais Victor, au Congo, la technique au Sahel. Donc, comme on a tamané le centre, nous avons Mongo, la couture, Mongo, la pâtisserie. Baïga, qui symbolique, basoa, diplôme, ou bien certificat à l'envoi de la la proclamation wana tokokende na ndenge basaleli te tokokende kaka na ordre alphabétique moto na moto akoyeba bapoint na ye kuna na kati Madi Solange Kokoti tobali na kokoti Mama Bombaka Ilonga Marthe. Ingeta. Mama Lukeba Nkendi Arlette. Ingeta. Mama Luvitu Kapela Charlène. Ingeta. Mama Sakweno Kilangi Tam. Mama Wasiswa Toto Jovali. Mama Kumba Luzizila Julienne. Pe Mama Yingila Mabela Magi. Toleki na bandeko basalaki patisserie. Papa Bafuesa Luzaya Dioyanik. Papa Bobé Baofa Wano Théophile. Présent. Maman Mumba Luzizi la Julienne. Tosili kina komba tata mwana pe moli monsanto. Amen. Akomba tata mwana pe tata moli monsanto. Na likambo